Pour s'abonner, tu as la pété, na bangle nyos. Na lo makambu côté pe simba. Ngana tera lokwa biloko fete. Bataka gumo côté po muta mukonga pesa kimbonge belon baka fumbele ke belon. Sebaninga puli pesa kuna bangote. Eza na pasteur moko pa bima simanayo. Eza polémique te ko critiquer mutute, mais en réalité auto lobana auto zomona. Toli ya kanda. Yo na toli ya pété, ya na lité ya kanda. Nasengo jijango te. Nasengi kaka opesa biso conception wana yo pona yo moni yango ndenge nini. Lité ya kanda. Po yo na toli ya pété, mais ya na lité ya kanda. Sans polémique, sans rancune. Omeka ko répondre. Tenga na rancune mutu te mais na ko baka veut dire par amour de Dieu. Tina ndenge ya télé ici ce qui ezali ce qui ezala souté. En tout cas non na tala te pe na yebate. Mais na kutanaka na ye mukolo moko na fête moko ya colonel Lukanjo na Mimosa na monika bengsanga anniversaire mwana benganga anniversaire papa Zalia wa mukolanga papa Lukanjo colonel Lukanjo ya auditorat militaire ya RDC Mobimba zama pambola yo to ba bengsaki ya papa yo ki pasta papa zaka fana na yo bengsaki yo boy ndeto kendeki kutuna petit nanga to koma bonde to vandi probablement benata bonde ba ko présenter nga yé to kangane pe ba photo yemoka yebito to kanga ba photo feza la kanga to kanga ba photo ya ndene be ke wana mais ko yo kai boyeria to pe na ko ki famille ngande na zao oya benga mika mosala nzambe ato ye na ona lokuta ponga mona babe yanga muta lokuta ngamo ko tembo na mi yebi ya vrai to ya faux kolo mukili kuta yaka to ke no pe to so na place wana kolo mukili yaka inda sala batutu malobo batu banda te imda tinda bango bateya metango yaka zo teya ba inaka na mateya yaka nango oza pharisien oza Belzebul comment biksi mutu saba mais yem takelaki bango pesa ba makamba te e pa te ya bayini bato aboma Yesu bandimite baboma bato église baboma Yesu on a te souffrir bayina kaye o ina matia contredire o bon sepelaka ndenga biksi me ko pesa mweta za muta satana ce qui yemo ko nzete mobeso basale bongo ya ko kauka to la pete bima na angle moko bozela te bo satanda te et ya pesa imposer element yango zo ti bato muyan ba avant juger nga so ko za moté to nani sala prière na bututu na nzambe alors biso vérité place ça et ça le la pierre ba pesa nyama moko boye batu balia kate me ba bise na nzambe boma ye lia so so kende ko liango na miso baninga ne bandima ngona baneni l'église na ya na Israël et pekisama yo liango ndenge maintenant na pesa ke odalia nzambe o comprendre to kataka na raccourci to ko jijanete to ko pesa na ba faute ba titre mais na porte alors comme yo nanga to kotité na te so comprendre ça l'attention moni ke banzela nzambe na discussion te tantôt ye pas na insidi le terrain nzamba tielo ko le na ndelo pe no bomona ngolo kwa marque so pas combattre ma BPT so pe kana boye sako tuko bungsaka musanza mbeke ndeliboso ngana puyaka nyosho ya malamu to ngena kuta na porte alors tantôt ngana ko bani aza ya faux nzoka ne mona abenga mi pe vrai na te so comprendre de place en pe na za na sepelaka na ye makasi ndenge ba lobelanga maketu na landa place ate yate na te so comprendre pas mkoto kutanga na fête mais naza ni contre ni pour donc na bano vrai tous les moutons zaka ya nzambe na pesa ngana pierre valeur à partir à moté ya lipapa wata mwana bala Evariste Ndanga Nzambe à lèvres toza toujours na pasteur John j'espère to comme na suka émission na biso mais nazo sengo biloko misak na posa opesa ba marié conseil wana le loté on a besoin penda catégorie les loté na lo bango mingi ne bandi ce trobi mingi wana chaka ngona moi poste ba shi musubo ko sala na ça penda les on comprend pour na décortiquer na lo bango likolo po tozo cité et lo connaît ça pour moi faut betango c'était ça capitale makambo simbi mukili mobimba so ba kina si janto bandaka nango on a décortiqué penda na ba poche po ngana ko lo bana lo baka boité tout droit ngana lo baka na coach avenir ba singa avenir na koti babala muke na bimisi mana dongo pe na zongi na zi conclusion à quartier ça boy poté ba schéma donc tout tika batna libala ka likolo te na so bana penda par amour mon frère bino batni bozolanda nanga personne faut beta c'est nanga likamana batu baleka ngolo ko la zarté pour libala les base zo tia mukile telema bana belé ba ya sans projet ba parents yango mona tatangi minga osaka na éducation moko likolo po ayaki na gwa ba parents ceux qui na gwa ba parents ata otangi to mona kaka makambo ça pour amour yaki biloko liaka na petia nzali ça na guki to petia ka santé o liaka pona formule mukate ke no fanda ko ta nye mingi compele on a lo. Merci beaucoup pasteur John naza na poso ta la caméra wana jeunesse ezotala yo lelo yo mingi balobaka jeunesse eza sacrifié jeunesse eza na bobunga kuluna kimoyibi par au monde to retomber car na jeunesse na kuluna na kimoyibi ba anti valeur mingi ezaka na jeunesse na poso pesa jeunesse on a conseil o ezotala yo te yo lo bibo benga anti valeur
mais que mafia simbi mukili bata mafia bazo gagner plus koleka eza antivaleur selon ndenge tout monde na na société basala ko selo ko so déranger baninga mais za moko ya likambo yebana na mukili pe salama lelo na mukili ba plexaka drogue mais car drogue on peut pas battu ceux batiki le time on peut tamsuna ki di ba côte sango mais na misa bata plexaka mais na vérité côte sango yo mukili to tike kende to te andeke bato na nyonso basala ni po batika to kotika na bango pese joueur le belé tantôt pe condition à vie et bango pante yo nanga to mona lipa mais azanga lipa roba wa tanga kite pona erreur na ite tantôt ça na souci tanga mais famille na mabazaki na mbongo te sko asani aboya kokola tia ko sela mbongo ya bonga bandokola jamais oh ben mbongo ezanga ki fa kola ka tanga zokola pas se rattraper à part ko tanga ezana nzela musako s'en sortir simba loko na mikolongo ekuche na muselo ba osana espèce environnement na quartier musu pe milieu pe tenga msaka mutu abatu on se comprendre loko na pe jouer rôle yo même lo musu fo ba jeunesse na baka chaque fois ndeko nanga lo musu za ba fia bo mwana neti ba jeune fille musu ba 17 à 18 ans kinduma na sala gezia ko luka mbongo te ate senzo to soka ninga pe mibali po tali film mingi na butu na moi fa mekaje ça que quoi na fo pour la jouer lango se me comme di babe na on se mona ba jeto lo ba wana on faut te baninga ko tia ba to la sabon mingi nzambe pe na facilité puis ko kotsa donc ko kota nanu na social ikamba sala ka poto bimise na malembe abima ko tia fa to te ya ils ont ko juger bango or ko juger ngarbo na ko juger po na likambo na so ba yoki bien o ngana saka ko bata ma yo yebi te yo moni sala attention c'est là nzambe ko lo yo le ka batute to mikitsa conseil na pesi s'abonner massivement c'est gratuitement Couleur TV d'origine awa nde makambo nzoto amilingaka nate so compagnie médicament c'est quoi limoko lokola si problème nzoto mbalata ka likambo ako komi kota nango pe kasho likolo kaka nzoto mais lokolo nda saki faute kota mutuna kota loketu bayi makambo te mais même nzoto mbana kata kasho ozo compagnie de fausse la kata eta bokata lokolo ke kasho ngana c'est lobibi na tango to latio te otoloba so en tout cas na lingi bino trop nzamba pambola en tout cas na se plaire na bino makasi on apenda par amour na so ba on penda na ndenge ya sincérité mon frère na leli pe chez nous makasi Couleur d'origine TV. Couleur d'origine TV. Ouais. Ah, t'es en train de passer un combo, mais là, tu vas y combo nani frère. Na combo nanga likan pinzi. Likan pinzi. Bongo cameraman na biso bogar na simana moni. Wana za DG, aza DG na biso malobaki ako filmer loko yo kaka pona yo. C'est vrai. Ya za DG aboya ki cameraman na ya wana kanika ninda ingénieur. DG na biso chaîne. Merci à trop vraiment na sepeli makasi puis bango ezapé mbali boso mbala sukate. Merci beaucoup. Na biso babonner pe bo s'abonner. Yango talaka tola pété na bangle nyos. Na do makambu côté pe simba ngana tera lokwa biloko fete batiaka gumo côté po muta mukonga pesa kimbonge belon baka fumbele ke belon se baninga puli pesa kuna bangote cha nyonso ndam po ba na harmonie vraiment ngibino so makasi Crispin Lenga le boss yone responsable makambu luka kinde yango yote Blaise Dia wana kati ya Zandu merci beaucoup. En tout cas, vous continuez à s'abonner toujours à la chaîne Nabino, Couleur d'origine TV. En tout cas, vous s'abonner, vous avez la vidéo, vous allez décider, vous allez toujours servir Oyo Bino Bozo Senga. Merci beaucoup, Maman Matoufou, j'espère aux autres la biso. Toujours na Couleur d'origine TV. En tout cas, comme na souka émission na biso, merci na batu nyonso oyo balandi biso. Merci na nyonso oyo bozako s'abonner na chaîne na biso, ba commentaire na bino en tout cas ezo sala biso bien to bongisa misala na biso. Lelo tozala ki bongo na pasteur John Toli ya pete. Afongoli motema na ye alobi na biso vérité na oyo nyonso ya mituna bosenga ki biso totuni. Et alors, Crispin Lenga babi yoza mokonzi na bango na kati États-Unis. Mobali ya Mama Fleuris, Pasteur John Yeyote. Pasteur John, tokom na suka émission na biso. Si toza na bokasité oyo mukolo chaîne oyo komo na ye Crispin Lenga. Chaîne na biso ezali Couleur d'origine TV. Donc tokopesa yo micro au sala des annonces et émission na biso topesi yo honneur wana. Na pesi bino sotumbote Crispin Lenga continue toujours. Conserve initiative à boyer pour nous fungola bateau basé belé moi moto na bapeka chaque fois ba oyo bazo sala pana yope yeba ko yo yebikaka faut considérer ba oyo bazo sala po et qui ne peut bien harmonie na musali senga bien vraiment na lingi bino nyonso na lela bino pe fort chaîne na biso ya Couleur d'origine TV vraiment kitoko nzama pambola et puis na bino bo s'abonner bolanda boyoko tokoyoka oya malamu bozuye mabe bobwaki kandi na bisaki bino nga role nangeza ka 0 azala ka chiffre malinga makate mais so lingo senga mbongo na yo photo ndise na sima papa sa chiffre na kilo vraiment na sibino ka na lela bino tout fort na pesi mbote na mama coach Chisino na Londres
Maman Coach Jusino place au sabatika yo tampon ate umela pa Maman Coach Jusino dada ana so beta c'était ce que ça sérieux donc on a so oyoki qui n'est pas Maman Coach Jusino dada eza na ba YouTube na kisasa aza numéro na yango Maman Coach Jusino numéro na za plus 44 74 24 02 54 37 wana Maman Coach Jusino la personne bote sur na ndeko nanga propre William Manon na papa na 14 enfants bino sonoko ba nungu pasa na lobi boy est-ce que mkono ya poto kozonga sima ponga na retard yo saka pesa sala kate ndeko nanga la personne William Manon na papa na 14 enfants batika yo la personne bote na bino tout mama na personne bote na ndeko nanga matufofa batika yo na personne bote na Picho Pacho na Norvège batika yo la personne bote na Cordon Picho Yuma États-Unis Mimi aiko na Afrique du Sud na Cape Town boza ebele nation na belé donc na pesi bino so botika limbote na lingara bino pe na lela bino fort na pesi mbote na Chenaba na pesi mbote na Nuptia na pesi mbote na Mamina Mbaine na Caroline na Charlotte na pesi mbote na Papi Soukidi na Caroline du Nord. Donc na lela bino tu faut la boza ebele so na bien ebele boza penze ebele bino tu na lingara bino pe na lela bino tu fort na continuer de s'abonner massivement pour to yoka peto ezoti ya biso mikolo na couleur d'origine TV zamba pambola vraiment bande na moto sala kiawa vraiment na biteni na basio suka zamba pambola vraiment merci à toi frère. Merci beaucoup, merci Pasteur John Toyoki. Tozui Toli, Totéami, to continuer à s'abonner toujours na chaîne Nabiso Couleur d'origine TV. Michel Kowe, balobito s'abonner toujours na chaîne Nabiso yo, Penzambe akosala biso bien. Shalom na batunyon so o balandi biso en tout cas éternel die apambola bino po tozui Toli apete to futeli ya ngombongo te. Tozui Toli apete to kimimbangu te. Tozui Toli apete to koti kisite to bebisi via mutute po tozwa Toli oyo. Mais Pasteur John Nyon Solobi, soke suyo tant mieux. Soki pe suyo te tant mieux. Tokumisara nzambe na nyonso oyo tokutana parce que nyonso eza volonté ya nzambe. Et na koloba Hachem Salem na batu nyonso oyo bazotala biso, Baruch Hachem na nyonso oyo bazotala biso, to pambola mabiso nyonso parce que tozana besoin ya avancement biso nyonso. Merci beaucoup na Crispin Lenga. Babi patron ya chaîne oyo motema ya Mama Fleris. En tout cas nzamba pambola ona nyonso zo sala Crispin Lenga to bo sanité. Merci beaucoup na biso nyonso.